dialogue.com. Na Nzambe, libota na Nzambe, bandeko ya ngai, oyo Yesu akufela. To Yesu Nzamba tiki troni na ye. Alati nzoto ya mutu. Alobi na ke kokufa po na entel, na entel, na entel. Ah! Siko yepe akokisi yango. Alobi nyoso kokisami. Mais mutu moko bo ye na molimo wa Satana akangi na 4 ko moko ya batima. Pesa ka bambon. Tenu se kokisama te. Pesa boy. Toke na baptême, toke na Israël, alboko qui s'en bon, tout le ba, ah là 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 là. Et puis tu es chaud là-dedans. Façon bien, tu es chaud là-dedans. Osa chaud na kata l'église d'Abino là. Tu es chaud o inarana batukutu. Oh, bien-aimé, aveugle. Oh, Nzambe akangola yonde konangai, que ça soit aveuglité, landakande Yesu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Non, 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 il a besoin de ta vie. Voilà, Dieu a besoin de ta vie. Voilà, a besoin de tambola ndina yo. Yenda ko peso mbon, yenda ko peso musala. Voilà, yenda ko peso vie, ko peso santé. Yo peso l'autre. Après yonde siko yo ozo pesa yo sangana pena baninga. Il faut Nzamba se retrouvaka na lateli na yo. A se retrouvaka na lolenge na yo. A se retrouvaka na lobili na yo. A se retrouvaka pena musala na yo. Osuma quelque chose, osungeta baninga. Donc c'est ça, osungi ba famille na yo, osungi bana na yo. Donc c'est comme ça, osungi ba frère na yo. C'est ça, ozo esclave motute. Voilà. Donc ça veut dire en gros, c'est l'amour. Tu vivras en amour. Amour et linga komona mutani yo komate. Amour et linga komona mutuka ne sengo. Simplement c'est ça. Okufli lokelol. Obo sala kawana babe yango organisation d'hommes. Bo vandela guru mo boy, a vandela bino bina. Ya ona nzemu na ngaya passer bula wayo kote mona soba. Kote mona soba mbanabi. Bamibi ba voandeli liberté ba ye kolia Yesu. Domibi ba voandeli liberté abana ngani ya Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, na moni na sambela no kiti na kotomboka. Yo kelo ko papa tingala sona yo, la présence de Dieu. Bien-aimé présence ensemble et même la kabiso nini. Bien-aimé ce que présence ensemble ezate, nini pe même la kabiso. Yango na yeto solo la. Na bondeli na kombo na Yesu Christ. Éternel Dieu des armées, papa, ceux qui yote nani mususu, ceux qui na tali ndenge na zalaka papa, moumbu ya mokili, moumbu ya biloka mokili nzam, papa, délivre ngai papa, na kumaka kolanda kaka yo. Pourquoi pas délivrer pende kwa zolanda ngai nzambe, akuma totalement enfant de Dieu papa, yango tindinga papa, tindanga toujours, na lendi saye, pour être tellement, pour être comme un véritable enfant de Dieu, alunga na ba organisation d'hommes, akamona ba miyibi wana ba yeka pona ko détruire troupeau na yo papa, yango na tik moment ki toko na maboko no nzambe, ngamo na ko kokate, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Zambia Pambolo une fois, Zambia Pambolo 2 fois, Zambia Pambolo plusieurs fois. Ndekonangai mvulaya mapamboli enoka na santé na yo, enoka na ndako na yo, enoka na misala na yo, enoka na ba projet na yo, na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, dites Amen, parce que c'est l'esprit qui parle. Osan adresse ça bien. Ah, on sous la papa. Bien-aimé dans le Seigneur, présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu est ça vitale. Quand on dit vital, tu as mon vie. Présence ensemble peut se rabiser vie. Bien aimé, présence ensemble est ça vital. Puis hors de sa présence, nous sommes exposés à la mort. Hors de sa présence, nous sommes exposés de la mort. Tant que nous sommes sans Jésus, nous sommes frère JF. Donc na kini ndenge na lingi basi ndenge na lingi miziki ya mokili o ba singa to moni pona concert to ke mona nganga wana na KIP bo sukola maboko na oyo bo sukola nzoto na oyo bo KIP bo. Donc dans ça veut dire hors Jésus o moni musmo sepe na yo o leli nzoka ne mami wata yo yibita la tinzota moto bien me balata ga banzota bato ba esprit batambola kapé bakina ba bar ba boîte ba duzo mona. Beaucoup de viennent à Bissomoka Koufa na Kisasa na otanga communauté pour nous choquer famille na été. Bien aimé dans le Seigneur, viona kenda boîte kuta na mosa kitoko. Ba bimi na epé boui ba kepe après hôtel ba ki hôtel na tongo fiango abina ibo to kuta na telle place.
Peko tikanga pa na biso atiki na fia ngona ndako na bango afia ngona soko ya kozwanga te ngamo ko tukuta na telle place tukuta na place ngana ko ya wana mais vient na zugi ndako kokite na ba premier du rase la ta herbe lokanaki yake na ndako na pasa tikaki mwasi wana bele meza histoire vraiment tout na ntango ba wibisa bino ba ibisi pe na akina ndako wana na oluka intel ba bivanda wana albi babi ozo luka yepo anini abi tozaki ne lobby to bimi na ye to meli na ye babi zano papa ye babi mtozo luka akufa kala babi mbelase ba photo ba album mukola kufaka bien aimé histoire vraie viona bimona na mai na misu akomotambo loka mutameli masanga mamilelo ote akikuta na baninga na ye bien aimé viena akufa na stade aza mutu bo bayemba na banzembo ayebani batu bayija ba comprendre mutu nazoloba bien aimé ake na stade ba nota la match na baninga na azometa baninga ni lisolo na match amona fia ngwazo ya verie mutu mota zomona ye kaka yemo mutu azomona fi wana fia zo ya verie azo silikela ye abingane soko ya pa na biso te alors quoi yo pa na biso ngane kuzo yo teke pasi ngana sala bamona fia nazo ganga batu bazomona azoganga be bamona mutu liboso na zati ya zo ganga yeyo tina fia otanga simbie ala kenaye bamona ka poso nzoto kwe mutu akwe akufa mbala moko do bazui ba kenaye bon biso to bimana so peut bimana ba songo to yebite bien aimé libanda na Yesu kufa ya ontolokito hors de sa présence nous sommes exposés à la mort drogue diamba boki donc après le kufi so moni bière il faut comme deuxième bouteille so moga okita la ba moga ba sombeki 3 bouteilles ko tu wala yo pono ba sombeli ndeyo to meli moko ozela mi balé susu non ba sombeli ote ba se professionnel ba bango zo moko wana kende mais les silikende il faut non de bouteilles mo tikele ko na do faut sila zo bati nini ozo bomba ko malade na nzoto na yo ekobu be ekobu moi c'est les kate mo bala les kate maman ko mokolo mini-jip ou bien mini-jip au monde bien aimé le Seigneur autant à verset na biso liboso na kiina Luc bien aimé yoka Luc na kiina Luc chapitre 21 verset 15 Luc chapitre 21 verset 15 Luc chapitre 21, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Car, dans le verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Au monde présent ensemble. Bien sous la présence ensemble tala abinini akupe yoka na bandil verset oyo bien aimé yoka verset 15 car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Au monde présence ensemble avec un peu son monoko un peu son force un peu son sagesse un peu son nguya tango lobby ben ennemi n'a pas résister devant yote ba ko peut contredire yote. Yongo na biso soki to telemi na ba réseaux sociaux ba kokakate baga na makambo lukuta mena mitema bena mena kuta na bango omona yo za nzambe combien de pasteurs ba benga po besaka ke yo makambo lo baga na kopana te po ni ba misusu ba contredisa ba contredisa kayo ba bibi na lo baga makambo solo bien nzambe ko peut présence nzambe a peu sous force a peu sous maloba tango lobby mona tene beningani tango sambeli mutu abiki pour présence nzambe uzaka na nzambe so sana nzambe tatu sambeli mutu lo uzaka na mote résister zati à prière na yo ato tie foi yo mo miteli foi na yo miteli chair de poule na yo nzamba zane na yo te zokodoki malili mo boki malili tanzo tika fenêtre polele ozo le connexion na makasi nzamba zala na yo na vie osala wana présence nzambe bien aimé est vital. Dans verset bien aimé, dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Bien aimé, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans verset 7. Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, tant vous avez mon thème pur, mon thème malamu, au commun ensemble. Présence ensemble, et même mon thème malamu. Présence ensemble, et même kimia, parce que yimo que Jésus habite, je vous donne ma paix. Yimo ka sa paix. Yon ba combien wa? Na verset 9, ba combien? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Déjà, pour créer la paix, pour la paix, pour paix, paix, pour poser la paix, il faut en présence ensemble. C'est pour ça que vous avez au local qui m'a mokili. Vous avez un problème au milieu massang. Vous avez un problème au langue, au milieu le toko. Auquel cas qui ndumba pour mobala so sakananga. Et si auquel cas mobali mo libanda mo ya pour la luyenge kaka pour lungola kanda. Au monde pour zangi kamda kanda. Pendant pour zangi kimia auquel cas kimia libanda. Kimia de Yesu bien-aimé. Après ça kimia mo kile pesa ki bisote. Ok, vous êtes malade bien-aimé dans le Seigneur. Mais mon temps na Yesu. Azana kimia babiso ba frégère qu'ils peuvent qu'ils neige dans la kimia au fin te pour sangue loroté yangabi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc ce ko banga ranzam nzamo zarana yo a no tambola na yo a no protéger yo est-ce que quand même on fungola présence ensemble na bomo na bien aimé eza vital et comme ma vie na ndako na yo vie na santé na yo vie na musala na yo même na musala ba do sepela na yo. Parce que j'ai la présence de Dieu. Et ça vital. Non, puis sa vie. Son temps mon vie. Oh, tu as 40 ans. Oh, tu as 38 ans. Oh, tu as beau. Oh, tu as beau. Voilà. Pour moi, on a toujours réuni. Comme roi David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et ce qu'on accompagne, j'ai la paix, j'ai la joie. Parce que j'ai Jésus. Bien aimé, la présence de Dieu est vitale. Hors de sa présence, nous sommes exposés à la mort. Message de Théayo, nous avons la présence ensemble. Dans le combo de Jésus-Christ. Nous avons aussi ensemble, nous allons exposer la biloga mokili et que même on a koufa. Nzambe ya pambolo ndo kozuli baku ya kolanda ngai na kombo na Yesu Kristo. Amen. congodialogue.com